te bunele ka kachi ah te ngara buna so kachi na comment changer métier na comment qu'il y a musique na bakisi na ebele wana na comment qu'il y a musique eloko babengi patalo na mokaba eloko nini batomi bale balingani na bango botika bavanda Salut Nabino Soto yo bosepelaka na www.cleboa.com. Ça dit les bo moni mbala moko Freddy Akimbe botuni aye ko sala nini aye biso nini na ya ka na actualité ne boyebi makamango zalaka boye Didier Tambo te na place ozali Gigi Dai le vrai Gigi Dai le vrai Eric Kitoko l'international continue surtout ya bazombo. Awa ezaka nango na www.cleboa.com les loto côté stade de martyr tala ndenge babongisa ngo kitoko place 4 moko beta makiawa basali moto opération sans malade sans eloko ngana bi nzoka ne kachera docteur pasalaka na kolukaye poto sola naye merci na yo de la nation tonton Banda merci na yo papi Gene pichu mangaya chéri ya Peme Juliano R Kamel Jili Mekatol Bela dinganga mima wetu oyebi kaka ndenge zalaka me nazana ya edingwe moto na ngenge frère mais opération ya edingwe akzumbongo ebele na kachoyo na ebité champion d'Inde madame papa bon kaka yo na moni en bonne santé moni mbongo ebele bakacha on peut auto bunda pe o sa moto opération okoma docteur sauter pas joindre et aller sur moi tout sauter tout sauter on denga lobby mais oui nga pe côté on a pe no monika na sauter on pour son mon pe salinga mais il a dit pour sali opération bimsi michopo bu abeli boma aso se retrouver sauter bumba na moko boye o akofuno na l'état en tout cas vraiment donc yé moi été tout comité wapi j'espère hein ce sera qu'on finit guerre barabani mort en exercice ce cachera qu'on finit stade barabani mort en sport yo pendo zana so qu'on finit catch yo qu'on finit normal qu'on finit normal pas bominga na côté et le sport mais bominga sport en ozara il faut ça mutu opération bimsa mutu michopo c'est spectacle spectacle catch ya libali catch ya boxe catch ya spectacle siko kacho obino bobundaka weza rakenote okangisika mutu mama photo moko obimisi mutu michopo moko ozo bimse makila donc babenga ngo kachi ni kachi traditionnel non kachi style congolais ba américain ba sala ba ngo style allemand ba français ba sala ngo style français ba américain ba sala ngo style américain ngai dingwe na ko sala na yo raisonner na bino na kotika boite na yo sala style congolais. Donc mutayaki na style ayo ngai ya ba kisi belé bon oui pour ça bokasa mboka na biso ba américain ba osala ba nzoto tuzomona ba John Cena bazo bimana bescale da bateau bazo bimana biloko kele bozondi mabango et bonge dingwa ça créer le hôtel bolobini dingwe asali mabe pourquoi et dingwa so asali bolobini mabe pourquoi yango moni boboyi ko pesa médaille pour nous sommes pour nini ba pesa médaille te dans la Congolais RDC yozaka étranger mais bakamboka na ngai te alors yanga na rotuna na président me ko expliquer ngai président na biso Kabila me ko expliquer ngai dingone la mwana mboka to na mwana mboka te ti lelo nazo wela ba bis nazo tamba na ba taxi bis nazo tamba na ba 207 mais vérité nazo tamba na yango mais président ngo tala ngai te ayebi kaka ko tala makama musique pour ba yembela kae ngape dingo na mekanano ko yemba moke pona tala soki président pa ko benga ngai bunele ka kachi te ngara buna so kachi na comment changer métier na comment kena musique na bakisi na ebele wana na comment kena musique eloko babengi patalo na mokaba eloko nini
Batomi bale balingani na bango e botika bavanda. Likambo yako kamwa e na kumbingambo mama. Bolingo nde mobesto e nzoke bangisaka. Mose kalinginga na kufa e na tika mokili. Mena linga ye lokola nga na linga mwana nanga. Ok. Alors, le président Benga comme musicien. Président Benga na comme musicien, qui peut pas décorer ngai. Président Benga pardon. Benga na comme musicien, na connaît pas Ouera. Na connaît pas JB. Balek sanga ndeni ba yeba na ba soigner nga fois na ngai. Ngape na comme musicien. Pour ngape na bénéficier biloko bino bénéficier. Nzambe. Omoni ke koyembeza ngo facile ngape na imbaka na ngai bobo ozaka na ba dotier dingwe akomi na musicien na ndenge ya nko. Na ndenge ya ko Deborah ndongala au sentir sikoyo nazoyeba te na ndenge lobi président de la République donc azotala trop du côté musique mais côté sport azotala ngote te côté spectacle na biso azotala ngote na banzi le kwa sikoya moni yango na banzi akomi pesa mingi parce que na bandi sport na ngai na 82 Mélière tala 43 ans na sport na bénéficié à ta bombo à ta gilette n'a pas le rasuki n'a zoate mais n'a pas sa contribution n'a une trésor public mais bayi bakangalité président mais quand on a un dossier wana ba ninga ba n'a pas dit peuple bomi kana ko interpeller on a botana le dossier dingwe est-ce que il y a du vrai ou il y a du faux makambo za drôle on m'a potongo Blandine Mbaki RDC faki bozala wana bomona makambo ya dingwa zo mona sadi na sa ki mission na Jano Bombenga ba pesi car asepeli abi merci na komota mona mutuka malili na bivi ozongi gene asepeli sko ya dingwa etolo bake nzoto uzana ngo oyo eza yote mukolo rozwa yo pe ba biloko wana ba mbongo wana ba mumengo wana ozonga gene en tout cas nazo regretter mingi tano ajina ngane kezo pusana mena osakanye sipana lokuma mboka ukumna ajine nazana 63 ans il tika kachit tika kachit makasa nazana nzoto makasi ka ya kubimisa batu ba biloko ya kosaka ba démonstration eza bokoko na biso OK eza bokoko na biso na osala makasa bokoko na biso bokoko moko pona ba vie bombenga ba yali kuna ba se ba lekena bombula bana musique liboso na ngai pour que batiki musique te ka ngai mutabadi sikona tika kachi mais yo za ko se retrouver ta yo mozolo bango na sa ko se retrouver te mais bato sa sanga ba fanatique na ngai o mona oya bo edingwe lekana western union kamata mo le ko na tindeli za ko sunga ngai tinga pena sipesa bango mais gouvernement il est comme côté 0 sur 0 Chancel Mbemba sala ngara il est pas sportif salé encore à jouer en radio rosa footballeur au quotidien en western moi code pas et va bisango yo po ko yemba au tunnel y dingwe moi loko moko boy mais il dit ngana poser une question moko concernant moto yo bobundaki nae autaki mbandaka aye juste abunana et dit pour yepé Alexa Batuke note oui azali mais sikoyo loko salaki wana sango kinaki abili libuma sango keiki akufi azoyeba so eloko te azana hôpital tout na ebité yo za contact muto wana oui ala na hôpital na ndako na ngai hôpital Bokoko yo za na hôpital kuna ya Bokoko na bikisi le ba meka ikolia moke le pe na PCT dans 2 jours nazo kende mbanda kana ngaka na ba combat mais na kana ba combat parce que match monene zobeta ma Coupe d'Afrique sur na kei sport mere ya libali tikana sana kuma bali so kuma kama champion ba Coupe d'Afrique sili ndene biko voyager nakende voilà donc au lobby bien mais nangi na tuna moi mutuna parce que ba rumeur net ba biloko yo ba loba moi ko tala ba biloko moi ya moi molili album ya Koffi Olomide 13e apôtre affiche wana o ndenge ba laksaki moi basini wana keno tala kutuboye pyramide misu et tout yo ndenge na yo ndenge yo za na bokoko makasi mona ki ondeni
te ndika ma musique na kipanga te nabi affiche fanatique ya copie ya kofi mais ndete coopérer kana ete nakende kotala ete yepa ka otala ngaite coopérer te na coopérer na kofi kana banzembo na musique ni mingi affiche ni na so otali yango bien au monde na tala ka pete na ko epe ko trahir pe kofi te na ko pe ko trahir JBT na ko epe ko trahir Wera te na surtout ba petit na ngai karma pas surtout les grands chefs Yabiso Wazé quoi. Il y a un grand chef. Ah, il y a un grand chef. Comme il y a un Wazé quoi, na commune na yote yoko cha commune matete. Sauf na njili to longoli njili to chi commune matete. Donc pour que commune minute na commune njili comme ko maltraité Wazé quoi. Pour Wazé quoi ndepinda petit nanga penza petit nanga na lela. Obi ke lele ko lobi ko mekana Wazé quoi te po wana mokonzi ngasi ko na boule mokonzi na ndenge ya ba traditionnel nzoka ne mokonzi po boza ne commune mo Wazé ka ebikisite so Wazé ka lukanzela kisa lukanda ngai malinga pe ko simba pe kisite oyo ko banani bazana ba kisiko ngai nga moko edingwe chef ne bango na ba musicien te na kotanga ba musicien te wana na sa bango propagande na sa bango propagande ngana lobi bien ke ko meka Wazé quoi te na sikoto jouer lekinae moi moke to vana ne wana kaka voilà bazui lekinae bafa na wana nazo bana bino ko sa na ya dingwe émission pour la première émission à ça aventure na fond la caméra boy pembe mais il dit ben nga ya lobby na lobby c'est bon parce que oya lelo yemo la volonté mo habiter tout ça là babilo ko wana ezaka naturel ou bien o invokaka na éviter tout nzambe yokumisaka rapso réponse ngaza réponse na opesa ote mais aux arts chrétiens les chrétiens la prière en apostolique na néo apostolique bango bien que bonanda ongazo salate so la ninga bukwena libulu yana ba passer mososo ba nzambe lokola boutique na bango commerce mais mukolo nzamba ko songa na comme le préserve na comme gouverneur pour celle sa église il faut foutre à droit parce que ba droit wana yango te ko servir mbo parce que bango to comme kimaka soka kimaka on a sa église na ko bana du gouverneur kimbuta tala likambo wana bien ba droit biso ba sportif de foutre ba droit comment possible ba ta église au foutre ba droit te et le commerce ba konzi ba mo pe ba sambela kuna ba sambela kuna me ba ibu mozindo na ngota ngana ibu mozindo na ngo bien revese bango te na revese bango sima so ba soigner nga bien te na revese bango mais yo na comprendre ozo se retrouver te hein o vivre bien te autant pour la ba taxi biso le la banzala ndaku nunguna ezindi na mai dénoncer bango yozo banga po na ko dénoncer ngonge beti na mte songonge beti na ko dénoncer on ba koko ni balobi na senga permission voilà donc à senga permission mais il y a dit na makambo yo ya kotala ndenge bo bundi kati oyo ezaki na fédération ya yo bien ya ministre mtaoganza ministre mtaoganza ki on esalenga plaisir bana mboka balela ki dingwe ngai pe na zonga ki bana mboka basepeli monde mona bakaka monde mo basepeli mais na saka pa mindele ba mona ba États-Unis ba mona nini ke tozana besoin to ya ko succéder mais tant ba royable ba mona manakal pauvre tonne na ba tonne ya kisi les pas ngai c'est possible vraiment au bundana ba américain na le bien polele boko ndima bango po baza mindele nga boko kwesa ngai ko sopo bango bieke au moins na Nouveau Testament feuille moka vierge tikala na pembe ba esika ba ocha chapitre dingwe yango le binini feuille moka na chapitre na Nouveau Testament etikala pembe o banwalere ba kataka yango pona komela bangi ya feuille wana ndi ba ko chapitre dingwe yango bati nzamba yeba bien ba nini tika feuille yango vanda vide po to ocha chapitre dingwe na kati ngakuna kantseko lo batamsu bacha chapitre ya Simon Kimbango komiso ya yo te yangai ngana bosa na Simon Kimbango te Simon Kimbango za na muta solo onzamba tinta na mukripa ya ko sauver biso ba mdela mona ka obie ke Simon Kimbango ko bebisa biso ba juba bomi mais ba yeba obie ke dingwa tikadi ya edi ngwe na bengo vraiment na poignon surtout oza ko se retrouver te
ozolia mbongo te eloko te mokomi quartier ya politique ya côté majorité. Entre temps quartier moko boye ya Lumusu abimaki na ye quartier ya opposition aboyaki na ye komata po bachaki photo bokomi dialogue yo ozoyeba makambo nazoloba nayebi yango bien na bini ndako nyonso bobundi tatala basalaka dialogue mpo bana bazala na kimia ntango président bini ke tosala dialogue toyokana na maloba nini alingi oyebisa na biso soki eza ya mabe toboyi soki eza ya kitoko tondimi nali ni contre dialogue ni pour dialogue mais alingi nayoka maloba nini président koloba na biso eske maloba na biso ezali ya bien to eza ya mabe même badiaspora toyoka ye nano aloba na biso nini alingi kosala wana tokoboyi soki ya malamu tondimi ya mabe toboyi. Entre temps mpe ozozeya mpe élection moto nyonso akobala mama yali papa moto nyonso papa akobala azali mama naza na likambo moko te nali nini na politike na bena ata na parti moko te oyo ngai naza kosimba na maboko na ngai naza na besoin kaka nini papa na mama bayokana malamu babongisa biso bana tozala malamu. sikoyo baprojet na yo ya bakati ya mikolo oyo nayebi te obundeka wana moko esili ou bien ozoprépare événement mosusu préparer événement mosusu oyo bomona sikoyo ekoleka wana nasalaki te nakoloba yango nanu te po ekopesa somo bato balinga te ngai nabunda olongoli déjà moto oyo bazalaka babelaka stoma bacardiaque baya komba wana te mpona nakosala ekoyela somo mutu déjà michopo elonizosa olongole mutu be olongole lokolo tovandaka totalaka ndenge ekomarche nakoloba yango te wana li secret ya ngai secret ya ngai nakoloba eloko moko te. Nzambe aza na position nini na motema nzambe aza na position na ye nga mpe dingo eza na position na ngai oyebi ke nzambe alingi biso avec intérêt nga mpe nalingi nzambe avec intérêt mpo nzambe soki otosa makambo na ye ali pour yo soki otosa makambo na ye te ali mpe pour yo te oyebi bato asambelaka bapela devise na bango oyo ya biso na RDC ali paix justice travail ya bato asambelaka devise bango yali na bala Yezu sans effet au nom de Jésus. Pourquoi basala yango soki obengi kaka te mwa mama yaka nana nga na bala Yezu alingi koya te mais or ke Yesu ayaki mpona bato ya motema mabe lokola biso edingo ndenge bato balobaka na motema mabe mais il fallait approche nga oyoka likambo nini obongisa motema molimo na ngai mais yo ozokima lisusu edingo alors bapaster boteya bandimi na bino basambelaka te bakosaka okomopesanga somo somo ndinga na kopesa na bivérité ozanga motema mabe nzambe aza na position na ye ayaka mpona intérêt sikoyolingi biso avec intérêt soki bina okelanda mibeko na nga olandi yango yo na nzambe boyokana soki oza na mibeko na ye te boyokana te même mwasi no yandako alingi yo avec intérêt yo mpo olingi mwasi no avec intérêt parce que bino mbali bozolanda likambo moko boza koyokana oyo akoloba moninga alobi boye moninga alobi boye bozolanda yango te intérêt ali te libala ekokufa libala ekokufa boyoki oyoki Deborah Ndongala oyoki na yo mpe Blandine Mbaki RDC yo lingaka bongo ti oyoki apo oya ote chaîne mère oyoki makambo na lobi papa na biso edingwe moto na ngenge soki lelo tiki catch osani so natiki catch mwana ngai ala kosunga ngai na moke aza kozwa yo fana ndako vanda na ndako yo vino mba catch vina ngai na banda na catch na kosuka na catch mwana nga pena nga sa sport mosola saka catch parce que nga papa na ye naza na catch ye pe fasa la catch na tikele biloko na loka mama na ye azana mwa biloko mikena tikela ye mama na ye pasala ka musala wana signification ya suki na oyo nga kozala indifférent na bato soki nazoleka bato ayebaka bien ke edingo ye nazoleka takala bona kobenga moto aliboma tala moto aliboma aza koleka mais lelo moto aliboma te comme lelo style ya bato nyonso naokamwa yango esalanga plaisir mpo bato nyonso bade na nsima nanga euta bakote kuna kolinga oyeba yango te tika ndenge wana sukisaka ndenge yolingi ok naluka nayeba yango te nasukaka place wana nalingi papa na biso edingwe mokili moyimba baotala yo bamoni yo olati bien bamoni yo oza toujours en bonne santé bamoni yo
kaka ndenge ozalaka edingwe moto na ngenge na ndenge pe utubunda bakati na yo ozo préparer pe susu danger moko boye oyo batutu bakobanga dipo banda musala na yo ti na ndenge na mukolo lelo ba souvenir nini oya malamu sokutana nango na souvenir nini ya mabe sokutana souvenir ya kitoko na bala mwasi nanga apocalypse na monga kachi na mokene la kozwa na boti bana nanga na monga kachi yo bala na bala pete yango na loboko na zwaki mwasi te ki loka mosu bala yaka tovanda ngai te ngamna na kende mza ko na mariage na côté de l'église et tango sanga zo bazo bénir mariage na ngai bala bini ke vous êtes mariés pour les meilleurs et les pires na boya ki pire na baki non le baka pour les meilleurs na boya ki pire ngai pire parce que pire il Satan ozo prêter serment à 2 personnes. Pire c'est Satan, meilleur c'est Dieu. Comment possible malheur na bali mwasi na pona bisengo na tango na bali na kosala na moyen surtout tout le monde combat pire ba kosaka biso combat pire c'est Satan ozo prêter serment à 2 personnes parce que Satan pas na kati wana azo tchabino malchance na katanda. Donc yo le quoi yo bien on a ndebo vanda calme te je boye ba yango boyo sa mariage bo bakati bo longola combat pire bo chaka ka meilleur ngana bala mwasna pour les meilleurs et les meilleurs et non pour les pires otei biso mba morot donc neza wana bino batu boza ba chrétien biso atu tuza ba chrétien biso omoni ndenge tolobaka ote pour les meilleurs et pour les pires pire ne ali Satan sikoyo muta kuna alobi ke pire wana eza Satan totika pour se prêter serment à 2 personnes ozo prêter serment pour les meilleurs et ali Nzambe pour le pire et ali Satan tant bo fana bo tisabata amoni moyete aoya ko cha des heures ndako yo ko bela mo saka mo bela oli comme famille parce que on dit ko prêter serment avec le pire longola pire parce que pas na ngai na ndako na ngai mabe koki koya te to ali kaka meilleur na meilleur ce qui problème yali boko benga Nzambe to prêter serment liboso na yo Nzamba ko sunga bino ko ba kuma pire c'est Satan. Amen hein? Sikoyo ba bon souvenir ba mauvais souvenir. Mauvais souvenir ba bon souvenir na ngai na bota ba na ngana mbonga catch na bala mwasi na mbonga catch mauvais souvenir tata na ngai akufi ngana kuma na comédia vedette mama na ngai akufi bali mbongo na ngati wana na lela mingi on siko batule batali ba be dingwe na lia papa na mama na ye mais so ngana le tata na ngana mama na ngai bongo papa abota mama na ngai bakufa na lia ki bango ka ngai yo zo rabilo ngo en tout cas kolinga oyeba yango te poso lingo oyeba yango ke ba o risque bela liboma o risque na bela liboma na olika pena yeba pete papa dingo to komi na suka ndenge batu bazoloba lelo soki yo kufi oke na lola obe oke na lifelo nani sa kufa mona lola nani sa kufa mona lifelo na ninge na yo moko ni yomi nani sa kufa amona lola nani sa kufa amona lifelo place bakende to yebi yango te mutu mo na komina likolo azate mutu wa komina na l'enfer après le ranine que to zela dernier jour ya jugement ndeska ba kabola biso mutu yebi lifelo mutu yebi lola azate mokili mwimba bazotala yo okoloba na bango nini na pesi mbote mingi mbula ya sika edingo pazoya na makambo sika surtout moi na ngama kiliba papa yeba ko beta ndenge papa na betaka sala effort mama no pe awa azali ko bunda azako gagner bakomba sa mama na yonga na ko za na forte na sepeli mingi na pesi pe preza Kabila obeminako premier ministre na mbote mingi nazali ne sengo mingi ndenge na yoka ravana bino bobongisela biso mboka pour que tozala ne sengo makasi tondima bino lisusu mbala mibale merci. Et moi no pas kacher moi na gali kacher oya moi sipa kufa ali kacher on peut ça pe biloko moi na libata ba bengena libata moi na soso azali ali soso Moi nganga ayali penganga et si te soka. Voilà donc vous comprenez moko merci nayo Eva Liquide il fallait ka ezala boye. Oh ya dingwa olobate il fallait ka ya dingwe aloba boyebi Freddy Akimbalinga na ka vérité. Moi j'aime la vérité, j'aime la réalité. Talingara mingi bongo bomoni ya dingwe yeyo.
je suis pas comme les autres, mais je suis pour tout le monde au milieu du village. Il fallait kaka kina na soapé ya dingwe moto na ngenge. Ya dit merci nayo, na kabona nayo en tout cas donc à la prochaine. Abenga na numéro nayo. Na ko répondre mitimé et pas ngaya kana mbebo ngwana motema janga mbebo. Na ko répondre yango. Na ali prêt pour na bino ba fanatique na ngai. Merci. De la nation azotala yo okolobani pour na de la nation. Oh, na pesa mboti mingi papa. Na pesa mboti mingi mama Ida na poto. Wala ki manager na ngosomela nga bekip mana ko bunya na poto na ko yibosa na kombo na mabala mote. Minjo minyengi na ko yibosa na wote. Boyo kana malamu. Tamu susu nzamba ko linga mbala simana ko yato soki ba nile dossier o ba refula nga na poto na ko yel susu na sipesa bin. Merci. Zone ba refula ki makam nini asala ki suku na su ba refulele ngai papa boy. Na sali makamo ke kwa ko sa mate famindele. Na sali makamo ke saki mamindele somo. Merci. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Merci Nayo, Blandine Mbaki, merci Nayo, na de la nation, un bon tonton, tonton Banda, invisible Platini Chipambalo, le vrai, et pourquoi pas Nayo Pelisusu, on Jakim, mes grands frères propres, Edi Yakimbe et Yannick Tantou du Weber. Yannick Nzanga et Nabosanité Susu Boza tellement ébélé. Boza ébélé, Eric Kitoko. L'international Muzombo, Mukonza Bazombo, merci Nayo, Gigi Dai, le vrai, merci Nayo, Lissusuna, ou Nabenga Rabongo, Lizi Batimba, moi Nanjili ya solo na Italie, et Bisangou, les très puissants, Claude Ndombasi, vous êtes tellement ébélé, mais Chancel Mbemba, Luka Obenga Ye Dingwe. A besoin nayo il faut bengaye pour code wana pour ça là bien rwanga comme ta moi dans la voiture il peut déjà ACP là déjà il va bisango planti dipamba en Jackie mais bo bengaye bino to bota la rémission yo bo bengaye pour ACP là merci nayo Eva Liquide le roi Nazio Mikolo caméraman ngai je t'engage déjà et puis na CP vraiment na Christian Nawej Mikolo Yonde pour Baronkuna Mokauki, bon biso. Grâce Tédika la reine, Déborah Ndongala, Lina Luanga de Pretoria, pour Nanini Pété du Soussou, Steven Koua. Chapeauté toujours, Juliano R. Kamel Gili, Mekatol, Oma Potongo, merci Nayo, Fernando Mbaya, LTC toujours, et consolante, na Strasbourg, restaurant ya propre. Merci. Tout le monde, bye.